Oui, je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle champion local. Maboko Yanzambe, kaka ndenge, ngai meto sola ka mikolo yo. Nesta kibino boy, tinchirichi, na tinchirichi bokoko, pe catch congolais ekosila jamais pona jamais sport ici là donc na bike kandi tuzakangana bino. Leo nazama pila ina chango na zoki chango. Boy bika ndenge zalakati, ndenge kaka zalaka toujours ngana bino vie Prosper Bakine. Na ye vie Prosper Bakine. Na ye prêtre à moko en États-Unis vie Prosper Bakine. Ndenge na baka vert kitola mokonzi. Donc soko sola kite biso libanga kilo makasi. Na ye wapina ko luka bongo champion Magelo. Aïe! Championnat du Congo uti ko leka kitoko ndenge to baka toujours ba bete kasi. Bato bayembaki championné pour la fédération bayembaki ngo pona nini na kanisa kote bozali bongwe ba pona nini bayembaki ngo kasi ngana ebite toto na bakatia moke masolo yango ba misusu bayaki te boyiki bato misusu ba province misusu bayaki te boyiki misusu bayaki boyiki bakatia pakini misusu mona na kite misusu mona na kiwa mona te pona nini yo mona na ki pona nini kasi nani azana nani alingi nani alobi na nani. Ah, champion Magelo, bonjour. Bonjour, champion local. Ah, très bien, champion Magelo. La monnaie aussi, c'est qui fort. Ah, Mabo Banjo, c'est quand même. C'est qui pour moi, Kala, na mama kamboleki, tout le monde a pété. Donc, au monde, on a appelé ça, il sous bien bani. Danger, champion Magelo. Yep, c'est le Léon Moni, au BT, biso chapeau. Oh, ça chapeau beaucoup. Biso mingi, ça beaucoup quoi. Biso vraiment kachi, faut beaucoup. Mais je sais pas, on a beaucoup on dit, mais c'est qu'un gombe, on dit, kasi, ngana za lion. Ngana lion. Ngana za lion. Mais lion, c'est comment monter l'animal. Naza lion, ngana lion fétiche. Ah, il y a dans lion. Il y a technique. Dans il y a technique. Bah, champion du Mani, champion de Kinshasa, donc champion de Kinshasa, on appelle sur moto. Les cas on appelle sur moto. Bongo, kacher mo ba benge style moi zo munda ba kacher a di banda. Danger le quoi ndeta. Mais polo ba na top ma vie. De yo animal lion ndenge na yo, ndenge ba féticheur yo de lion. Ngasko lion. Donc lion ya ba féticheur, lion. Mais tu vois le monanité dans le champion du Congo. La monanité, donc, bon, tu sais, là, il va bien, pour champion du Congo, il y a un hasard, makasi nae, abundi alongi, azo. Bon, la monnaie, on a pu combo, on a arrêté, bon, moi, il y a. Oui, il y a seulement, moi, il y a pas, il y a un respect. Ah, côté, bengue, c'est bengue. Na so ba benga te na kate. Faut ba benga nga. Neti ba tuloko la ba entraîneur Douglas. Ah, bengi vraiment allo champion Magelo commandant boye faut bunda combat boye. Moi epesi nga pe moi respect. Bon ba bengi nga te lo côté na kangeka saki. Na eka ko bunda. Nga sala mote bana banda ka changer ba ntete. Changer. Nga ma kachi ya musala na nga banda bo mwana tina okola ngo. Donc baba so mi pesi respecter, ba pesi pe respecter. Ah, wane za makambu ya Magelo nde alobi, tuta makola la seconde. Champion Magelo toki malembe, champion Magelo ukangi vraiment chango mobimba kubanda maluku ti manjili. Champion Magelo tubita lisolo moke. Banda ukanga chango ti maluku ti manjili. Banda maluku ti manjili. Mais tu as été sur le mot de sentir pas na yo, il s'est dit quoi? Non, na joie sentir te batubeli ba na sentir. Champion o ba benga champion Magelo na bundi trop na batu ba na ba titre. Zone ti combat Magelo contre Dingo. Toi de amutazo signé Dingo c'est que na champion. Bon champion na za comme na bundi na ba bijou qui s'en fait. Na bundi na ba kabo à sens, ba za ba champion. Toi na zo signé déjà ba combat bateau ba na titre c'est que na pe na champion. Ah. Voilà champion zarandeni. Voilà za makamna yo champion Magelo tozonga lisusu muke. To betaka to simba kota minutes muke to kana 30 minutes pamba donc to simba ndam champion Magelo to beta muke lisolo ya club ya o bufungaki yona maître Mazo. Na Mazo. Espoir de Cham. Pour ça club ezana ngo totala mikolo bambula yo muntu tsaki na masina na mbula déranger biso fort. Wana bisa champion to tika to se bambula to démarrer. Soka to koti belanga mukia banda manje de timaluku dans mabelo wana nyonso. Ke bakolo na ngobiso na Mazo ti. Oya bite o. Le club bana yo na Mazo. Club eza nga Mazo ve na nga leka Mazo. Eza lo eloko na nga. Aïe. Eza la ngo ya nga.
Donc na vraiment pas mazo te mais venanga bon na biso to kumbelango. Donc bino ba fondateur. Ba fondateur. Donc wena za makabla bango oui je m'appelle Maboko ya Nzambe kaka ndenge tozolobela yango mikolo nyonso. Donc mazo vient na e a okumbela bo ya vient na ndenge zalaka bo na bomba ba bito ta maso na marche etambola kitoko makasi. Sikoyo chefe Magelo ba bandi ko utaki ba province biso to ba ye biso ba yete donc dis à quoi au juste ça manque ya organisation ya fédération ou bien bon wana na roye ba ngote foko tuna ba kondia ba konde ba yeba o ayaki na o ayaki te bon ezaki tout le province faut bazala ndenge championnat veme bunda donc so ba biso ba yete c'est que ah bon yo monia ngana oloba te batu ba moni batu pe ba yoki donc esengaki batu nyonso bazala mais biso esengaki fo nazala sikoyo championnat bundi 3 jours batu biso ba bundi te maye ko bunda maman final donc non wana eza championnat te ah wana eza championnat te tu ba te championnat bon eza championnat puisque donc tango déjà ko la ba to bi ngora champion ba konzi bazaki to bi ngora championnat c'est l'autre mais et bundani batu biso ba bundi ka maman final batu biso ba bundi éliminatoire ba biso ba yete ba biso mais de fisque te championnat ka ya mwana nyonso to benga ka championnat vena na pe lokamba siboli te champion du Congo nega mikolo ba benge champion du Congo ali ngo benga suli o vena lokamba te benga champion du Congo ve na ebisaki yo mambwana ko regretter te benga ba koko na yo ba ko sala grâce na yo puisque o matali susu donc na kati ko gagner na ko beta nyonso ya nécessaire c'est ça omoni ba beti yo mais okekuta na côté moko boye champion du Congo donc venanga de kinyeke na kaka ba du Congo ba moko du Congo donc ya munene lisu ya mwana bon to benga ngo eza du Congo bete zo mukeli solo ya ba quartier ya Changu tango zo ka ba lipasa ba neni bandolo ba lipasa keno bata ba koma lipasa a répondre kate abanga ka nebite belenda donc nebite ya Nzambe na biso mama pasa no tunanga ata 1000 fois ngala lobela bango ba répondre ate puisque basa na eloko babanga c'est tango signé moto foza na moto donc ngaba lipasa na bisa ko so ba bengi lipasa contre Magelo wa matana ete abanga abanga ko beta ete abanga ba kisino boto la yayi te abanga ebida Magelo azelima ayebi ninga olala bongo ayebi na Changu to ana ndoki mo wa munene komoni Magelo tout amakula la seconde yo ebi otala ba image ebi na Changu na obanga mutu te na Changu vraiment nde to fanda boye à part ba féticheur na mona mutu te te na mona mutu te na part oyolobi à part ba féticheur à part ba la dikopo à part ba mapasa à part Belenda à part ba wala kanadi na peto Congo encore la bossa na bina mingi à part ba nyonso wana omona no mutu te omona mutu te dena ba technicien nini oyo okontra ke omona ke okoza na même moral olinga pe ninga bundaka bon loko omona mutu te na Changu mais technicien c'est pelisa ko ne bundel na ye na façon na ye ya ozala bon nga ba technicien na fani trop na ba technicien na fani vraiment trop te ko tanga belete tanga ka moko technicien oyo nga la seplani ni na Changu na seplana Cap Makoma Cap Makoma oka Makoma kota koma donc nga vraiment quartier vraiment oyo na seplani ka Cap Makoma zela Makoma ya club ya haute tension te Makoma ya haute tension capitaine na biso ya club nga nazala so na club te na longwa mais capitaine na biso ya club Cap Makoma donc o se plani pour aza propre ya bobunda donc pas de problème attends 5 chantiers te 5 chantiers voilà président la ngai wala se pelane mais 5 chantiers te siko bureau na nga via Makoma donc va tout sur la rana yi donc ibo golde wala héros national wala liso ba quartier mais Makoma te Makoma palais wala vraiment palais so kutel aux jeunes émission so ayebi vraiment donc ayebi so Magelo palais donc ezaka mamba clair oui mais pas ninga na watu na te na mona okamwa fort Makoma ba ba émission na ngai je crois ba bi pourquoi na okamwa donc
Makoma. Te makoma. Osepela na. Te oh. Na ndenga mabete, na ndenga pa ochola te. Na ndenga vraiment ya bien. Donc tu fandanga na ye, tu solane, azaka propre donc makoma. Donc capitaine makoma kotoza na pesio ba mbota, toto da na pesio ba mbote, na ota de Angile. Hein? Na ota de Angile. So batali ba kacher ba na Angile donc yo posa na 4. Capitaine makoma déjà ba mbote na yangwana, e uti pa champion Magelo. Tuta makolo, banda Angile timalo. Banda Angile timalo kututa makolo. À la seconde après si comme makoma ba mbote ya trop donc ezaka ndenge ezaka te mutu na ye donc champion Magelo mutu ya cap makoma. Champion Magelo mutu ya cap makoma wale kufeli na ngote za makambo bango bakache donc biso pe côté tozali toyoki champion Magelo beta na lisolo muke ya bana ya Moamba. Bana Moamba, Maître Vini, Shakira to bagada yo obeta ye ozongisa la cuisine na bosani. Yo babeto ozongisa cuisine, Maître Vini okenda kuti kuna eska Shakira. Obenga bota komana Shakira. Aya kutute. Kwa. Te Shakira aya te akompana ya mutu ala za mutamabe. Donc mutu ana ko yiba nga moto. Kwa mikolo moto muke ba yibi o moto. Maseba pe de poids yaki akena mte. Te Maseba na tala komba na ye. Maseba c'est le côté. Au moins le rôle à super koko BTT mais à batu ba beta. Na Magelo. Te na kutanite. Abunda kota mate takaita manjili. Ye Maseba kaita manjili. Akomona na akoti ba kwente akota kota o comprendre manjili za beba. Kishasa munene amwande ta beta ba malema nani. Baso akatika manjili. Atitalia. Tunanjo. Awa vema ozwane kilolia pondo logoza muluba donc awa ezamboka bateke donc so katika manji ici ebongo tobele ebongo tutu sida yesa tutu sida vraiment kotoza obi abeta ndeli asa kutana wo donc to kutana tutu sida pena abundi na bafeti chaka lobeta ya bakatanga ya banini so atinenga ya kikini fala bunda abanga epoa te arubi championnat des zanga mukete 3 jours tutu sida aza grand catcher bon aya kaka tozela akutana pe yaka okuta tutu sida na bike bokena lute ba organiser bo profiter ko organiser ba combat bota tutu sida contre Magelo bokumbona pe makambo bokumona makambo talongole bingo mata bingo na sereke timalu tutu sida okokate tutu sida akokate dans ba kiso auti nango ba koto na ye nango na akuta na mutobe tete ozolanda so akatika manjili même na ba mboka ne ba olena ko joye na te na sereke na kene tuna nzoto akokata atune dingwe tia kokate tutu sida ya na lo baba continue biso boganiser ba komba bato ana baza to beta bango mbangu bakina somo ata ba komba mikal ata ba komba bo ba konzango bazaka wapi bato bapaya bazawa me boganiser ba komba yango nde problème ngana o mituna na ba yango ba prêtre bazaka te na Kishasa batutu sida baza batu baza championnat sida baza l'éléphant baza boganiser komba ba Magelo ata ba chance au bunda championnat te pour la fédération ebi bango te ebi bango me bazoki chance au sélectionner te mais baza besoin de quoi ba bundi na nini te mukusa ya ba kombana omoni bato ba ye wana ba yoka bango verti ba besoin bota ba mbongo bolu organiser ba komba abetela bino bango e bongo to ba ozonga ba pe bino sama Kishasa nga téléphone na omona ete a téléphone nga zabongo na omona ete ele fait do sukaka ba matete ba nini akata aya chamuti a comprendre aya chamu bino bobundanga ba kote wana nga elephant nga boye nga soke elephant ye net na chamu nga elephant na za munene ba kotombola nga te ponga na pezaka batone wana ngo ngana yebi yango na mona déjà mbala me ozolanda baya kaka o batutu sida boganga ka baya babeti batuta botanga okina mboka ne batuni abundi na nana olobani wana bunenga komba moko bokomba mo izo ya kobeta Kishasa tebisa bino awa libulu donc wana libulu poto ndima bino bozawa botsa bakomba bakonzi bata batu pe bata bambongo ba manager ko balobaka boboye biso na bango tozawa batata mpoya bauti baba Kongo bazawa batutu bazawa di Kongo pe esili mais batsa bakomba obike ngai ce bat bandima te na rappeler batu boye les seuls catcheurs quinois
oya zwa edingo côté dingo na cercueil alongoli depuis tango ti kota njili ti cimetière ya tuna nzoto tuna nzoto ya nzambe tana lobango na yebisa ko eza ba aventure te ha ngala bundana edingo ekomba wana so lelo nazaka makasi sembe pe na kufa mais berege ezaki mingi po batu bazwaka ba video wana bakenda nango ponga linga loba même ba video mais za histoire moko eza ko bomba mamte tous les mutu ayebi histoire wana même na ba massa nanga tout ça na bango sport ba yebi vraiment magero contre dingwe et comment aller retour ba DT dingisi bazala ozolanda DT dingisi direction ya tout va changer nzambe aba DT azala so nazo kosa bango ba yebi to sombela dingwe cercueil ngana petroli yebe kenda nango tango wana ba viaza na cercueil to ricotae ozolanda batu bazala mais lokwa batu tusida baya fo ba mona pe ba magia ba kota na ba cercueil tutu sida obunda na yo mais kaitaka manje okoyo elefa kaita manje okokuta nta makola bose la kama matete bunda lokwa bo mesa ko beta matete bo beta ka matete la biso na manjili so kati manjili ngayo biso beta matete pamba te biso beta mwamba na funa bon wana bo beta bakachaka bafuna ba mwamba biso bana changu to mona bino ba muke to mona bino vemelo côté to seka bino poto ndima ba ba bagarre bokatsa manjili bokatsa manjili bandeko na bwena ba problème na bwe mwanda nsema zandika ba makakona bokatsa vraiment manjili poto ndima bino bokatsa mais soki yo ozongi mboka no obundi na changu te seki pamba po awa nde ba meilleur catcher bazala changu wana yo mo lobite na zai pena ndeko nga fibo a confirmer pe a reconfirmer que non soki ya ndima ka catcher za changu te changu babuzo ba o mona rezate changu vraiment catcher za lo surtout ba ve na biso temps bazaki lokwa ba Olivier Fumu ba nyama Holanda ba ve na biso ba Lucifer ba Esmabe na pere na yo nani kimbango chingini donc au moins va ba faire na bando mi makachi na bango mais lelo kachi na biso a changu awa izo ki na kolala parce que ba ve ba kenda ba na biso ba na ba ve na biso ba nyama donc côté baza nzambe bakachara batela bango bon po bango pe batiki biso to landa ka bango ba ve pe bazali to la musana kachi ya changu fo la muka kachi ya changu la muka ne batutu sidana baya to bomana bango batu sida baya bomana bango wana na komina suka émission na kolobake na chité vraiment kolobake maître Magelo pesa ta dembo te trombote pe message moko suka pesa la bien makasi mbote na nga to na pesa ka pa président na nga Simon Kanda kwenda votuka passeport rouge tunga na tunga na pesa ka su ya parfum ya na ve prosper bakine mwana dalasa tongo ba mbote na yo patron des patrons dans ve na sepeli na leli susu pa code ya mboka président na nga code ya mboka 00243 ve na nga code ya mboka ba patron za ka moko na États-Unis ya petit no Magelo yo club efungwami maambeza complet kala mingi te bozolanda ba libanga banini to banda vya ba komba biso to lala te po mbongo eza nango ringi pe amazo déjà telemaki ba bande ko loba ringi vraiment à l'aise merci le président comme mbula ndezo de mbula déranger soka ba mbula sili to ko démarrer makambo on avait maté maambeza marche donc ba tutu ba sepela na Magelo na pesi bino mote mama tiyo Pamela Tiyo mama Pamela Tiyo bambote na yo bambote vraiment bana mokali bana masina bana kingasan bana ruti mokali bana kimbantseki tout changu maluku bana pesi bino mbota to oza Simon Kanda kwenda votuka passeport rouge mais otaka bambongo TV tsa bambongo obelefa baza o batutu sida mais tsa bambongo yango ndi makambo oyo linga bakomba oyo atembe otela ngo vraiment paquet bimi ataka ko ba valise bilamba ve obundisanga kote si osimba na selemba otya vraiment valise deux valises bilamba poto ozolanga ve bele femme za batutu sida ba oti bakatanga banani kasi fo babunda ti biso toza d'accord ya obunda na bango na éviter na lobanini na komi na suka ya kolobake
bongo na lobo kaka deto mabanga na bato oyo basolena champion local kitoko lokola vie prospère bakine mwana Dallas ya tongo vie na ngana kolemba te kaka ndingi izalaka toujours pe na bosente ko la bongo na bwaki un virgitola yango pe na bwaki bongo mo DG titelongi mo konza tongo kasi Jonas Mazape Miranda Joseph Losako na bino kasoki na lobi na bwaki Pasteur Brown Bomalika PBOG etene Boko Polo Mama Lili Bwele Diane Omoyi mwana ya 10 ans na bakinga mikolo kasi na bosente ko bwaka Bougumestre Jackie Piana alongwa nani etika comment nani oya komisi ko tebite mais honorable Jacques Mpiana kandingi zaka toujours maluku Losako na yo pena ke koloba lisusu bongo na bwaki Waljoy Ozike Miranda Joseph Benjamin Mosiboni ingénieur Didier Mosiboni pe na bozandi te bongo ko bwaka Deborah Mamikina kasi Deborah Mamikina pe na bwaki Renate Makwela yao yango wana vraiment ya kosolo kolobake na komina suka ko bwaka Jenny Shota Kalebe Omatoko kasi famille ya Mobimba na bwaki bino Losako soki na lobi Belamini Kamba motema ya ciao.